Bokota, la famille, l'heure est grave. Bokota, balobi, Bokota. Chez Irsi, le botelwa eza ya koinda la famille. Makambu moto, makambu ya somo la famille. Balobi turoyo penza ba comédien na biso ba indisi na niveau moko pas possible. Papa Ibutu. Tonton Omari, tobengaka tonton les tontons na biso international. Tonton na biso ya sepelisaka biso, tonton na biso ya sekisaka biso. Tango mosusu pe to tourner na côté ya Papa Ibutu. Papa Ibutu pe aza ndeko na biso, tonton na biso pe ya lataka ki papa, ya lataka peza ki bo papa, ya yaka surtout ko sepelisa communauté congolaise na ndenge moko ya bien mingi makasi. Bonjour, bonsoir et bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Comme ici chez nous, c'est dans les après-midi. Permettez-moi surtout de vous dire bon après-midi. Si là chez vous c'est le matin, permettez-moi aussi de vous dire bonjour. Et si c'est le soir, et pourquoi pas ne pas me permettre surtout de vous dire bonsoir. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis super bien par la grâce de Dieu. Bande konanga lelo toye na Papa Ibutu, bande konanga lelo toye na Omari Kabongo. Bande konanga lelo makambo eza ba vérité nyonso na poisa, ba makambo nyonso na poisa. Lelo makambo akobatama eza nango te, nyonso tu na poisa. Toyebi tonton Omari aza parmi ba comédien na biso oyo balingaka na bango biloba loba te. Baza parmi ba comédien na biso oyo bazalaka calme na charisme ya makasi. Mais soki tomoni tonton Omari lelo aye koloba, c'est que na motema eza nango ebele, a bomba ebele, tout oyo a préféré na ye aya koloba na ye na ndenge moko ya bien. Bande konanga avant tokota kuna toye nanuka ndenge toyaka pona ko sensibiliser batu na biso ya sika. Batu o ya sika nyonso bazokota na Irsil Botelwa TV, toye ko sensibiliser bino na ndenge moko ya bien. Soki ezambala na bino ya liboso ya okota na chaîne na biso Irsil Botelwa TV, tosengi na bino bo s'abonner na pete nyonso. Bo s'abonner, bo sana pete tant bo s'abonner kawana, ko cliquer sur la cloche de notification et ko sala biso bande konanga malamu mingi. Tango peto olandaka ba video ya Irsil Botelwa TV, to bo sana pete ko sala partage. Bande konanga challenge na biso ezo continuer. To continuer kana challenge. Lelo déjà tokomi na février, dans la février oyo tito koma fin du mois, posa na biso to prière na biso ezake non to kokisa 29 000 plutôt 29 000 abonnés. Pourquoi pas 30 000 abonnés? Bande konanga na ya bakala na bato sika to sala partage massivement, partager massivement et ko sala malamu mingi. Bande konanga lelo to memeli bino Papa Ibutu, to memeli bino tonton na biso international, tonton Omari Kabongo. Tonton na biso azalaka ya ba charisme ebele, alinga na ye makambo koloba loba te ya azalaka toujours dans son coin na ba charisme penza ebele. Mais lelo alobi te. Trop c'est trop, enough is enough. Il faut kaka na ya pe na loba. Na koki pe ko gardaka ba silence te. Et pourtant na sima to na vie eza na batu mosusu ba osala kanga mabe. Mais soki batu ba osala kanga mabe, nga pe il faut na ya sur les réseaux sociaux pour na ko s'exprimer, pour na koloba pe batu pe ba yoka ngai na ndenge moko ya kitoko. Yango to memeli bino ba makambo e bande kunanga. Ebele ya batu toyebi Papa Ibutu. De nature Papa Ibutu toko tana na makambo ya théâtre déjà na ba rôle o ya jouaka. Papa Ibutu azalaka toujours mutu moko ya biloba loba.
alobaka na ye mingi, alobaka na ye makasi. Papa Ibutu toyebi ye deja alobaka. Tomonaka papa Ibutu azalaka muke ye wana na bemission akotaka muke omonaka na ba chaîne tango azokota wana réserve na koloba azalaka nango te. Omona kaka ba question nyonso bakotuna ye, ba makambo nyonso bakotuna ye, papa Ibutu abimisaka nyonso na poasa, azalaka bongo. Bandeko nanga tomonaki video moko papa Ibutu abimisa kala, donc esali déjà taba moi akotaki émission alobaki penza pona tonton Omari. Ba makambo na ye wana alobaki pona tonton Omari déjà bato ebele basepela nango te. Bato ebele basilika kutu balobi te koti koloba bongo te na tonton Omari. Ata soki babebanaki na ba tournage na bango eza te ke no makambo wana il faut aya nango sur les réseaux sociaux te. Il fallait basilisa ngo kana kunzu. Mais ye ayaki na ye na ba réseaux sociaux lobaki. Siko toyebe te. Ti lelo toyebaka te. Soki après koya kosala bémission na ye wana salaki akendaki peut-être ko arranger na tonton Omari to asengaki bolimbisi toyebi te. Mais na oto yebito na oto yoki epa ya tonton Omari la famille, c'est comme si papa Ibutu abongisaki te na tonton Omari kabongo. Bandeko nanga selon ba interview à tonton Omari akotaki pona koloba ke non ndenge aza boye ye asepelaka soki asali yo mabe kende otala ye, tala ye, mona ye, bosolola ye bisa ye soki omoni ke non tonton Omari asali nga mabe, tonton Omari alobaki boye façon o peut-être que tonton Omari a reprochanga na lingaki te, kende pa na ye yebisa ye ke non ndeko nanga mobali, collègue nanga de service, coéquipier nanga, façon okendaki na makambo yo nasepelaki te. Nasepelaki te na ndenge olobaki boye, nasepelaki te na ndenge okotelaki soki mutu tel. Aza pe mutu selon ye alobi aza mutu facilement akoki koya kobongisa. Mais ya kosala ke non okota ba émission pona koya kosambwisa ye alingaka te. Amentiona penza kombo ya tonton ya papa Ibutu alobi émission o papa Ibutu asala na kombo na ye alingaka ngo te, alingaki pe te. Tonton Omari kabongo alobi akomache na ye ba mote mais akoloba na ye vérité. Asepelaki te na ndenge papa Ibutu abimisaki ba makambo o ba welelaki na ba tournage na bango na ba réseaux sociaux. Asepelaki te. Alobi tour mosusu soki problème eza papa Ibutu akendo mona ye moko tonton Omari kabongo ayebisa ye basolola baza mibali. Bandeko nanga wana ezalaki mwa maloba ya tonton Omari. Comme d'habitude la famille biso pe na chaîne na biso ya Ursule Botelwa TV toyaka pe kosala analyse. Toye topesi bino ba information au-delà ya ba information o toya kopesa bino toyaka pe na ba analyse na biso ka ndenge tosalaka na ndenge moko ya bien. Biso pe tokoki kovanda kinya te, il faut pe biso pe toya tosala pe ba analyse na biso pour que esunga surtout batu ebele esunga surtout batu mosusu. Bandeko nanga avant tokota na mwa analyse na biso ekozala bien nanu toya ko épingler mwa eloko. Parce que ebele ya batu bazo kota déjà na ba confusion, batu ebele bazo mituna ba voix o ezoloba na Ursule Botelwa TV eza ba voix ya nani. Pourquoi tozo yoka Ursule Botelwa TV te? Bandeko nanga kandenge boyebi eza musala moyen totika musala ka boye ekweya eza te. Na minute oyo Ursule Botelwa ye moko fondatrice ya chaîne ya Ursule Botelwa na minute oyo aza éprouvé papa na ye autaki kotika biso. Papa na ye akufi bandeko nanga bino moko boyebi moyen akotaka pona kosala ba émission eza te.
yango boyoka ba mwa mingongo ya batu mosusu ebele ya batu kutu bakoya peut-être koloba oh voix auto yoka kango quelque part. Oui, c'est vrai, bino moko boyebi eza musala toza famille. Donc il faut to salaka ba analyse ba émission soki eza ba information soki eza et kozala toujours bien toye to saleli ba analyse na biso na ndenge na biso ya bien mingi makasi. Numéro ya Ursule Botelwa TV yango wana affiché pona batu mosusu o bazalaka nango te. Numéro na ye wana bokoki toutefois kobenga ye kotikela ye moi message quand ndenge zalaka moi message d'encouragement boyebi bien soki papa akufi na famille papa nde azalaka mutu ya famille. Soki mutu wana ekwei bandeko nanga ezalaka facile te. Alors ba message na bino d'encouragement et kosala malamu mingi surtout sur Ursule Botelwa wana penza akosepela aoloba keno naza penza na famille o balinganga pona bandeko mosusu pe o basambelaka ka ndenge bosambelaka na bino botiaka pe Ursule Botelwa na ba prière parce que moment oyo eza moment facile te batu o déjà basi babungisa ba parents na bango bayebi douleur ya moment oyo ezalaka facile te eza na mutu moko te oyo akoloba keno nga na leka na moment oyo nazalaki na nga bien. C'est faux et archi faux. Mutu nyonso tu aleka na ba situation ya bongo bandeko nanga ezalaka toujours et encore difficile. Yango toye kosenga na bino nyonso bolingaka Ursule Botelwa TV. Numéro eza wana affiché moi ba message na bino d'encouragement et kosala malamu tango pe botala ba vidéo pona ko garder surtout harmonie na chaîne ya Ursule Botelwa TV. Quand ndenge to salaka ba partage bandeko to sala ba partage c'est aussi une façon ya ko soutenir Ursule Botelwa TV na ndenge moko ya malamu mingi makasi. Bandeko nanga tozongela sikoyo makambo ya papa na biso makambo ya tonton na biso papa Omar Kabongo papa na biso Ibutu toyebi déjà ke mibali batretaka makambo na bango entre bango. Mibali bazalaka neti biso basi te. Nga nalobaka toujours que non biso basi la plupart du temps tozalaka neti bachaku. Biso tozalaka soki problème eye maîtrise ezalaka te. Tozalaka komi likolo si saja kofinga mona basi mosusu o ba mesana déjà kofinga bakomi kofinga. Je m'excuse. Basi mosusu akofinga na yete mais agitation ekotaka ya makasi batu mosusu bazalaka bongo. Alors na côté ya mibali d'ailleurs nga na monaka la plupart ya mibali bazalaka na maîtrise ya makasi. Omona ta mwa likambo ye omona mibali mosusu avandi na ye a maîtriser aoti ko vanda na makambo pendant 2 ans 3 ans likambo wana zo mataka kitaka chaque jour na likambo wana. Mibali mosusu bazalaka na bango bongo biso basi nde agitation elekaka biso. Yango toye kopesa ka conseil bandeko nanga eza na batu mosusu balingaka soki asali yo mabe yo kokendo panza sango te mais omoni mabe ka ndenge ezalaka omoni keno namoni peut-être mama Ursule asalinga mabe olena kende kopanza ye to olena ya kofinga ye na ba commentaire na benga ye na solola na ye. Omona pe mutu mosusu bengi ye bo sololi ayambi yo pe kitoko na ba makambo na ya mabe o ya sali yo asengi na bolimbisi bobongisi na bino makambo pe na bino ekomi nango kitoko. Mais na baka mosusu ezala na batu mosusu asali yo mabe yo okepo ke bobongisa mais mutu wana abalukeli yo akomi na ye koloba biloba loba to akomi na ye kosala bisala sala akomi ko traiter yo soki ndenge nini ezalaka surtout et encore moi pasi yango ezalaka toujours bien bandeko nanga na mokili oyo ezalaka bien to kende nanu na nzela moko ya bien soki mutu asali yo mabe yo kolinga te oya kosambwisa mutu te mais luka nanu mutu wana oyo kayele pourquoi asali yo bongo. Tango omona siko ezalaka
attitude na yo ozo kende nango epa ya mutu wana soki oke na attitude ya bien mais omoni peut-être que non mutu apesi yo attitude ya mabe wana luka mutu mosusu oyo yebi ke non mutu wana bayokana na mutu oyo ayosala nga mabe boke ensemble expliquer situation mutu wana ake komona ye asolola na ye pour que bobongisa mais soki omoni ke eosimba nango te naka wana ka ndenge ezalaka ezala batu mosusu neti babiso exemple na nga soki namoni ke osali nga mabe na ye kolanda yo namoni ke ozaka likolo na luki mutu o na yebi ke boyokanaka makasi na expliquer situation soki ye pe ayepa na yo changement ezaka te na kote nanga na kozala ta na ta wana teke na ya kosambwisa yo mais na otika yo kaka soki tomona ene ezaka bonjour c'est fini l'essentiel mutu na kwa na ye donc mutu na mutu aza na ndenge na ye ya kogéraka ba problème mais kosambwisaka ezalaka façon ya bien te ya koreglaka surtout ba problème parce que monde ya lelo eza monde moko la famille ezoya na ba surprise ebele eza na ba surprise mosusu oyo toyebaka na biso te mais lobi to après lobi ka mutu oyo sala mabe lelo to lobi ka mutu wana aye kosunga yo na vie alors yango ezalaka toujours bien ya koyebaka ndenge nini ya kovivre kolinga te ke non oya kosambwisa mutu kolinga te ke non oya kofingaka mutu sur les réseaux sociaux un jour okoya se retrouver mutu wana nde il faut asunga ye sikoyo okendo senga ye lisungi to okoyoka soni to ekozala ndenge nini yango ka to ekopesa pe conseil na papa Ibutu nga nalobaka toujours et encore que non biloba loba ezalaka mpona mibali te biloba loba papa Ibutu ezalaka mpona biso basi tomesana na biso biloba loba koloba loba ezalaka mpona biso tosi tomesana donc jour mosusu to tour mosusu soki omoni ke oza na problème ezalaka tonton Omari te ezalaka ta ba tonton Bobo tonton Ada Ilunga ka ndenge tomonaki makambo ya Baby Ladonja ndenge eyindaki normalement oza mobali baye kotuna yo makambo touti komona ke non Baby Ladonja abeli liboma yo oye na makambo wana sur les réseaux sociaux yo po ozoloba nga pe na omona ngo na oyoka ngo ça ne se fait pas mobala lobaka toujours makambo ya basi nga nakotaka na nga te nga na ye awa tosala émission na biso namonaka ta bacomédien mosusu basalaka bongo donc papa Ibutu yo pe kotaka na lire wana bamakambo mosusu etikala ya yo moko etikala kaka na monde na bino théâtral na famille na bino théâtral ekozala malamu mingi ke makambo nyonso kobimisaka na ba réseaux sociaux yango bomonaka batu mosusu omona ta batu moko babandaki koconsidere yo batu bakomi na niveau moko considération lisusu ezalaka te pourquoi ka ba makambo ya bongo ebele ya batu omona lobi non mutu oyo azomipesa respect te topesa ye respect ndenge nini mutu oyo tobando zwaye penza mutu moko ya qualité ya makasi mais tala biloba loba omoni pe na ba place ebele bakomi kobwakisa yo bakomi koconsidere yo te tonton Omari akosepela mingi soki oza na problème na ye komemaka problème wana te sur les réseaux sociaux mais luka ye na bakunzu luka ye na bakulise bosolola makambo na bino ekosala malamu mingi ke oya nango na ba réseaux sociaux nga nalobaka toujours que non ba réseaux sociaux epesaka biso ba solution te na makambo na biso mais plutôt eyaka mpona osambwisa biso tango ozo exposer ba problème na yo sur les réseaux sociaux tango ozo exposer ba problème ya bandeko to baninga na yo sur les réseaux sociaux omiyebela kino yo moko ozo s'exposer sans les savoir e ba retombe tango kozongela yo e kozongela yo na ndenge moko ya mabe mingi makasi bandeko na ngai yango partage kaka toyaki ko partager na bino sur Ursile Botelwa TV toyaki ka tosala mwa analyse sur makambo yo kandenge bino moko bouti komona bandeko na nga donc ezalaki mwa makambo ya papa na biso Ibutu na tonton Omari le tonton international yango tolingaki tosala partage na bino bandeko na nga
toyebike tango to sala émission bongo eza toujours na batwa sika o bakoti na chaîne na biso ya Irsil Botelwa TV kandenge bokota bandeko nanga bobima te sans ko s'abonner tango kotaki déjà s'abonner tango zo s'abonner wana kobosa na pete ko sala partage bosala ba partage et sunga chaîne na biso ekende liboso tozana posa ya tito koma fin février oyo totaliser 29 000 abonnés. Pourquoi pas 30? Sikoyo, je m'excuse. Pour que to kota na 30 000 abonnés, to 29 000 abonnés, et kozala malamu mingi, soki yope okosunga biso kosala ba partage. Panza sango pour na chaîne na biso pour que batu mosusu oyo baye baka Irsil Botelwa TV te bayo kanini et les kakat surtout na chaîne ya Irsil Botelwa TV. Eko sala kitoko mingi makasi. Bande konanga o penza suka na biso ya mwa partage na biso tokomi na biso na suka wana penza tokomona na ka ndenge tomona na biso na émission bozala toujours branché et scotché sur Irsil Botelwa TV boko zala na bino de cité awande place masolo evandaka awande ba analyse evandaka awande ba information ya kitoko mingi makasi evandaka. Donc chaîne nabiso ezalaka toujours et encore likolo nandenge moko ya bien mingi makasi. Bande konanga, permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine.